Bonsoir, Bana Nzambe. Bonsoir, peuple de Dieu. Les alinga lisusu ya Maria na Yesu lelo pona kosala susu vidéo moko ko partager na bino bolamu ya tata Nzambe, ko partager na bino bolamu ya papa na bino. Pona bato ba moni vidéo omba liboso ko na ngasi ya Maria. Nazali mwana musala ya Nzambe, nazali moto pamba. Nzambe na mawa na ye na bomo na ngai mwana moto lokola yo na ngai. Azali ko révéler nga o ibomba pote na kabwana bino bana na ye. Azali toujours mwana musala na ye. Avant tout que na sujet na biso ya lelo na kobonde na Nzambe. Merci Père de gloire, papa na tondi na piso kembo. Lokumu ke masanjo les onde pa na Père de gloire. Na fuka mi liboso na trône Père éternel. Kozwa ipa na pote na pesa na bana na yo. Na pusa liboso na Saint-Esprit. Kozwa ipa na pote yo lo bakati na nga na partager na peuple na pe na bana na yo. Na kombo na Yesu Kristo Masia onotameni Satana na oisika pe na mipepa mabe place bato bakotala ba vidéo o Nzambe ezala détruit car c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire, que ton nom soit le soit béni. Amen. Bana Nzambe olingisa na za mpe grippe muke. Moi kosuko sala kinga muke mais ça va na telemi ali bosusu pona kosala mosala na Nzambe wa pesingai. Et lelo na kanza tozali le 10 septembre 2019, tout ça déjà l'heure tout ça 19h14 minutes et Nzamba pesinga soli kap monene bolamu mususu na ko partager na bino bana Nzambe na ko bosa na ko bomba ngo pona ngamo kote ezali pona pesa bino na kabwana bino bana na ye azana posa na bino boyeba vérité azana posa na bino boyeba oyo boyeba kiliboso te likambo ngo ni Nzamba pesinga ezalaki le 8 septembre 2019 na cancel le 8 ezalaki dimanche lelo ezali le 10 lobe ezalaki le 9 lelo na sala vidéo oyo ezali le 10 septembre 2019 lelo likamba lelo bo permettre nga na koloba o ndenge Nzamba lakisi ngai na komeka ko expliquer ndenge Saint-Esprit expliquer ngai na pesa na bino na lakisa bino no surtout oyo alakisaki ngai le 8 wana na lalaki na butu et na lamuki na tongo na lamuki vers 7h du matin na lamuki na bandi pe ko sona sani to mutasalaka mais na vande kaka na likolo na mbeti le 8 ezalaki dimanche na koloba o ezalaki ndoto te na koloba o ezalaki vision ya miso ya kokangama parce que na sina lamuka ki na pongi ezalaki 7h du matin na lamuki vers 8h30 vers 9h bon na yoka ki susu pongi makasi po nazali kaka likolo na mbeto le na yoka ki pongi makasi na ki likolo na mbeto wana nakangi pesa miso na lali mais nazo benga ngo vision parce que na sina lamuka ki na pongi ezalaki déjà journée et là nakangi miso bandiko na ngai na bandi kolota komona mama na ngai na uti kokufisa mama na ngai na ne o na mois d'avril mama na ngai akufaki na mboka Congo ye tokundaki lokola bato nyoto basala kasoki mutu na kati na libota na famille akufi tozonga kana toutaki na mabele tozonga mabele tozonga saki place ya utaki biso nyonso to un jour mutu mutana mukona o bakozonga so pe na sena mabele na bandeko pe na ba famille nao tosalaki yango mama akufaki na kangi entre parenthèse wana bolanda ngai pe malamu boni misanga na sana grippe muke le 8 oyo na tongo ni na lamukaki na 7h wana e ba 8h30 ou 9h na kangi misu na yoki ponya makasi na lali e na bandi komona mama na ngai na moni mama na ngai mbala ezaki loko moko ya rapide yango nazo benga ngo vision ya kokanga misu na moni mama na ngai azalaki na singa bo permettre ngai nazo utiliser singa oyo ya telefone singa na ngai na tiaka na matole nazo ka muziki na ngai na tiaka singa oyo na moni mama na ngai na singa bo permettre nga makambo na koloba nazali impolite nazo kolakisa bino vérité libérera bato vérité ezali kopesa o freedom vérité ekosauver âme pe esprit na yo vérité koyebisa o réalité nazo sala kaka oyo Nzamba alakisaki nga o Saint-Esprit alakisaki ngai pe apesi ngai mayele pe makoki mpona na expliquer bino très bien na utiliser biloko na monaki singa yango na utiliser singa oyo
na moni singa ezaki ni loko moko boye bo permettre nga na maloba na koloba ezali mwa soni pe pasi mais liboso na nzambe loko soni ezate parce que nzambe mutakelaki nzoto na biso mobimba pa ili ba partie na biso nyoto ya nzoto et na moni singa ewiti titre ya message on a bosani ezali les liens familiales ou les liens de nos ancêtres entre nous na kati na ba famille na biso na kati na mabota na biso titre ya message ozali les liens familiales les liens de nos ancêtres ozali ko affecter biso ba na nzambe lelo ali ko détruire pe ko boma biso o to yebite na ko partager na bino o molimo na nzamba la kisinga o Saint Esprit expliquer nga pote na expliquer bino na moni mama na ngai na singa singa ngo ezani loko moko boy e connecter mama na nga na kati na nzoto na yekuna ya biso bana basi et parti nango mususu parti ya singa wana mususu e ko connecter na kati na ngai boy esalaki boy ezalaki ya kokangama mais ezalaki boy mais siko ezalaki ya kokangama bakangi yango kuna na kati na ngai pe na nzoto na biso ya basi ezali mawa pe pasi soki Saint Esprit azate tokoyeba vérité te yango na kanisa bo limbisa nga po na répétition na lobaka na biso ba na nzambe toluka Saint Esprit akolakisa biso ya mingi et oyo alakisaki nga le 8/9 mois 2019 singa oyo eza connexion na kati na nzoto ya mama na ngai et singa pe yango ezali connexion esali pe lezitabo na kati na nzoto na ngai na lobaka na bino nzambe alobaki na ngai molimo oyebisaki ngai un jour soki nayoki pasi na kati na nzoto na ngai nasambela mpo nango parce que moto moko ali koluka pasi et nzambe ali koutilize kaka nzoto na ngai moko po alakisa nga vérité nzambe ali koutilize kaka bomoto na ngai moko po alakisa nga oyo ebombami mpo na comprendre malamu mpo na kopartage na bino voilà c'est ça akoutilize nzoto na ngai moko alakisi nga likambo yango po ye moko aexplike nga yango bien na akopartage na bino yango nzambe alakisi ngai oyo elekaki le 8 heures les liens familiales et bolanda malamu message oyo singa wana ezalaki connecté na mama na ngai oti kokufa e nga naza na bomoi oyo nazosala bino video oyo esinga yango ezalaki na kati na ngai boye mpe na nzoto na biso parti ya basi nga na bimeme mama na ngai deja kufa bongo singa oyo donc ye eza liboso azokende na singa wana eza kuna na kati na ye kote mosusu eza pa na ngai donc kote nyonso to azali kotambola et naza connecté na mama na ngai travers singa wana azali kobenda nga na travers singa wana ezali singa moko te physique ezali singa ya molimo ezali connexion ya molimo oyo tobengi le lien familial mbala moko lere na moni bonga bime singa oyo ekangami na nga pourquoi nabendaki yango nabendaki te namoni kaka force moko puissance moko ebendi singa wana eya continuaki na singa wana asepelaki te kokendakendaki ngai nalongwaki na kati na singa wana mbala moko namoni voiture moko ebimi mama moko na mwana ya mwasi aboti mwana namimona na kati na voiture wana ezaki eloko moko esalemi rapide mbala moko mama wa otali ngai alobi na ngai le lien familial mbala moko le alobi na ngai le lien familial naza supe susu na kati ya voiture te na bimi nakomi libanda eza eloko moko esalemi rapide lia nakomi libanda na bandi siko kolamuka na pongi nazonga na kibomoto nayoki voix nalobaka matoi na ngai eza ya kofungwama nayoki voix ezoloba na matoi na ngai bon chemin wana nazalaki susu na kati na pongi te nakomi soki moto ozali kolamuka na pongi toyokaka deja mais nayoki na matoi na ngai esprit bon chemin lere lobi bon chemin mba moko nafungoli miso nazali kofungola na miso na makelele ya bon chemin na matoi na ngai moto alobi na nga bon chemin nayebi te nayebi kezali nzambe moto alobi na nga bon chemin tosuki wana mama na likambo ezali wapi mama na likambo ezali lere na bandi komituna lien familial siko lere na lamuki nazongi na kibomoto navandi kaka likolo na mbeto nazali kotuna le lien familial pourquoi le lien familial mbala moko esprit ebandi koexplike ngai esprit ebandi koexplike ngai qu'est-ce que le lien familial oui il y a le lien familial
oyo ezali ya bagénération tina ka première génération ya famille na bino, deuxième génération, troisième génération, tina quatrième génération. Esprit bandi ko expliquer ngai. Lelo esprit bandi ko expliquer ngai na vandi nazali koyoka. Na lobaka na esprit na monoko te, mais na kata monoko na ngai esprit to solaka na esprit, mon esprit parle avec l'esprit de Dieu. Et bandi ko expliquer ngai les liens, qu'est-ce que les liens familiales? Alors oui, bakataka les liens familialité. Bakataka les liens familialité. Baderacinaka les liens familiales. Baderacinaka les liens familiales. Abi bako deracina ngondeni mi aba lobaka keno fo kata les liens familiales. Bakataka les liens familialité. Natiki singa olo awa. Et nazui nzete o ndenge Saint-Esprit a expliqué ngai. Fleur o na timoli yango libanda, ezali fleur, ezali mwa misisa mike soki bokomona misisa ya fleur yango wana. Lien familial c'est ça. Chaque famille baza na lien familial. Bancetre na yo pe bien bancetre na ngai. Moko na bango basalaka ba lien na ba esprit mabe pour na chaque famille na bango. Ba lien wana koko affecter famille mobimba toutes les 4 générations. Na tiki nzete onase, fleur onase na tiki yango yango, na kozongela yango lisusu. Oyo ezali lien familial. Qu'est-ce que le lien familial? Ezali singa. Singa ezali ko benda na génération nyonso to ya famille na yo na ngai. Singa oyo wuti na génération ya liboso, espère expliquer nga boye. Singa oyo ezali na baracine. Na tie eloko oyo ezali lokola baracine. Na ko benga ngo baracine, ezali baracine na nzete. Oyo première génération en famille na yo na kangi lizita, bien famille na ngai, deuxième génération en famille na ngai, troisième génération en famille na ngai to ya famille na yo, quatrième génération en famille na yo to ya famille na ngai. C'est ça qu'on appelle le lien familial. Ba oyo bazana libanda ba pasteur ba liko prêcher, to kata ba lien familial, to kata ba lien esprit lobi na nga ba kata ka yango te, ba déraciner ka yango. L'air pour déraciner lien familial. Il faut que bako sopa na libulu wana place nzete wana ezalaki, na libulu wana place lien wana evandaki. Ko sopa makila na Yesu. Ko sopa Mungu ya esprit. Na kati na mabele wana ezali nini? Place wana ezali nini? Ezali nzoto na yo pe ezali nzoto na ngai. Belela makila na Yesu ebanda ko sopa na kati na libulu wana. Bakata ka lien familial te. Po soki nzete ezali awa. Yango na swaki nzete ndenge espela kisinga nzete ezali awa. Na zwi nzete. Na kati nzete. Oye parti eke. Bongo siko parti ya misisa o. Boye bisanga. Eko bota be ko bota te. Parce que misisa eza wana. Parti oye etikali. Eko bota. Siko lien familial. Il faut ko yeba ko pikola yango nyonso to na source. Source c'est quoi? Ezali place ya ba setre na bino. Basalaka ba alliance na milimo ya mabe. Na kokoma na ba milimo ya mabe. Ba lien familial, il faut ko pikola yango, ko kata yango te. Soko kata yango nzete ko continuer toujours ko bota. Lien wana ko kende toujours likolo et ko stopper te. Mais soki yo pikoli yango nyonso na mabele, o pikoli nzete yango malamu. Ebimi na misisa nango lokola nzete ebimi. Ebimi na il faut ebima na misisa nango. Qu'est-ce qui ezali ma misisa o? Ba misisa o ezali maloba o balobaki po ebanda ko attaquer bino na kati na famille. Maloba o balobaki po te maladi moko bozalaka na famille na bino. Bolandanga malamu explication on ali kopesa ndenge espèce ali ko expliquer ngai. Singa o musisa o bakolobaki no bino na famille na bino bo balaka mabala ekufaka. Na kati na famille na bino bozo akabazemi bazemi ebimaka. Na kati na famille na bino botanga ka ba classe mais bozo akamisala te. Na kati na famille na bino botanga ka ba classe te. Na kati na famille na bino mutu moko tabima mutamayele. Na kati na nzoto na o ozala toujours mutakobela. Ba boakela bino maladi moko bo na kati na famille. Chaque racine eza na signification ngona o ezali ko fete nzoto na ali ko fete nzoto na ngai. C'est ça le lien familial. Bakata ka ba lien familial te ba pikola kango. Lero zali ko pikola ngo fwe ba ko pikola ngo malamu na ko bisa bino ndenge na ko pikola ba lien familial. Na tiki nzete yango o ezali lien et o ezali alliance
bakokokoko na yo basalaka bakokokoko na nga basalaka bakataka yango te bapikolaka yango kopikola yango siko ndenge nini bokopose nga question kopikola yango toujours avec les prières senga nzambe nzambe ba lien familial akozongela singa oyo ba pasteur na bino baza na Saint Esprit te bayebi ko expliquer bino te tokata ba lien familial bokokata awa te bokati lien familial na liboso bokati mais ezalaka 4 générations bokati oyo siko oyo kotikala eza toujours connecté na kati na misisa oyo na lobaki ezali misisa eza toujours connecté na yo bokati tokata yo bakata koka ba lien familial bakati lisusu lien familial mosusu ekei deuxième génération bakati troisième lien ekatani quatrième génération bokati yango lisusu mais misisa est-ce que bolongoli misisa c'est ça le problème que le pasteur oya batu na nzambe oya lokuta soit déjà batu na nzambe ya lokuta bayebi ko expliquer binote parce qu'ils ont pas le Saint-Esprit muta pesinga explication muta mokilité molimo nde muta expliquer nga yango na zwi biloko ndenga la kisinga alobi zwa singa na zwi singa kanga mazita yango na ebandeli ya video na lakisi bino ndenge na kangaki basinga oyo ezalaki tout connecté ba misusu na kati na famille babwakela bino wana ezali na kati na misisa na source yango mutatiaki yango na ezali ancêtre na yo moko mutatiaki yango adeklaraka asalaka alliance na monde de ténèbres oyo ezali koaffecte génération na kati na famille na yo yango siko bokata yango te bodéracine yango bien na misisa wana ebima na place misisa wana evandaki bobwaka bosenga makila na Yesu ekouvrir yango bosenga moto molimo mosantu evanda na kati na lidusu wana place bino bodéracine lien familial na yo oyo place evandaki e bosenga moto mungwa ya molimo ebele esopa bosopa mungwa bozwa maboko na bino bozwi yango mungwa bozomona mungwa nzambe na zwi mungwa ya molimo tia mungwa ya molimo na maboko na nga obwaki na kati mabele ana jamais kokolisaka lisusu nzete wana babela ne kokolisaka lisusu lien wana te parce que obwakeli yango makila na Yesu Kristo Masia place lien wana evandaki obwakeli yango moto na molimo mosantu consumer yango nyonso tu pe obwakeli yango mungwa oyo ezikisa mabele wana nyonso tu place lien familial na evandaki ba msusu bozana ba lien familial ekangama na bino bobelaka maladi moko bo na famille na bino batu bazalaka maboma na famille na bino mitu esalaka bien te bozalaka kaka batu na masanga batu na kotonga batu na kocritique ezali yo te yo muto sale euta na bancetre na yo l'esprit wana ezali kolanda parce que quoi ezali na kati ya ba lien familial na basinga oyo na lakisaki bino liboso oyo ezalaki tout connecté basinga oyo na tsaka yango bezalaki liboso ezalaki tout connecté ezali les problèmes oyo bancetre na yo nanga badeklara kokanisa te ezali euti musika problème ozanango tala problème ni ezali kotungisa yo mwana na nzambe lelo problème ni ezali kwa medo ezali ko bota te pourquoi ezali yo te eutaka quelque part na wapi na ba lien familial pa bancetre na yo ba deklaraka likambo moko bona bomo na yo bota te non que ne pas pasteur bokata ba lien familial bakata lien familial te ba déracina ka yango. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour vous expliquer ça. Naza na kanda ya nzoto te naza na kanda ya esprit. Il y a des fois l'esprit et memaka nga ndenge linko memangai et lobisaka ngai ndenge linko lobisa ngai bolimbisa nga na ba o bazali un peu sensible na komona attitude na nga boye. C'est l'esprit qui m'amène comme ça. Naza mutu pamba nazali kaka mwana musana nzambe yango na ali ko expliquer bino ndenge esprit speaking ngai. On ne coupe pas les liens familiales. On les basali faut qu'on déracine. Et ceux qui wana te alobi na ngai connexion, tozana ba connexion internet. Lelo na koki kokata ngo awa na bikeno na kati. Mais lelo comment na système ya wireless pezali. Wireless atana tena connecter na nga na kati na ndako ya wireless na nga na ndako na nga awa atana bimili banda na kei le na kata ki yango. Soki na fini bouton moko na kozala toujours connecté. Et pourquoi ba lien familial dango ezali boy? Nyoso to kolinga kosala malamu ezali ko connecter na famille ata osali plan moko malamu bolingo za musala boy na bo plan ozali kosala na kati na ndako na yo bango baza connecter na yo na travers ba lien oyo batia na yo bazali koyoka masolo na yo nyoso bali koyoka ba programme na yo nyoso bali koyoka ba plan na yo nyoto ezali kosala na vie. Ozuizemi ba o bazemi elongwaka déjà les ozuizemi connexion na yo wana na bango ba moni que non o aza na zemi akobota te zemi bimi ba zemi bibaka yo kaka nani bali
bana mibali mususu ba papa na bango basala bango ba lien familial na ba sexe na bango pe na ba sexe na bango bolimisanga pona maloba na likolo ezali ndenge molimo elakisi ngai ezali opposé batata mususu basala ba lien familial na bana bango abasi ba mama mususu basala ba lien familial na bana bango mibali o bayebi te nzambe utiliser nga moko alakisi nga yango pona yeba ko partager na bino pe molimo apesi nga explication ya nyonso tu yango nali ko utiliser biloko oyo po bo comprendre ngai bakataka lien familial te baderasinaka yango bopikoli nzete wana mobimba ebimi na misisa nango e na place wana we bakosenga makila na Yesu masi couvrir bosenga moto na Saint Esprit ezipa mabele wana mabele yango ezali nani ezali nzoto na yo ezali nzoto na ngai c'est un esprit très puissant les liens familiales ezana ba maladie na kati ezana ba biloko no to ba négativité oyo yebe affectaka vie na yo ba msusu ba pese ka o dépasser ka mbongo apamba dépasser ba soka ba monika ka yo ozwi mbongo baza déjà na lien na yo mbala moko ba yo kike no mbongo koti nyoso to sala ka ba contrôler ka yo nyoso to yo lobaka lero mbongo ozwaka ba plan musalo ba plan voyage ba plan commerce ba yo kaka parce que ozali connecté na bango kokata yango te poso kokata yango connexion za kaka wireless ata bakei kuna bazo connecté na système a wireless soki wireless balobaka ndeni pikola yango na ba prière ya makasi nzambe na lola sunga bino ba oba kozo occasion kolanda vidéo Saint Esprit sunga bana na yo pardon ba comprendre message yo ko pesa na bango na mokona lelo Saint Esprit visiter bango Seigneur yo kila bango mawa nzambe na lola sunga bana na ye nzambe na lola sunga biso Seigneur l'Esprit de Dieu soit avec nous oh Saint-Esprit pitié de nous Saint-Esprit garde tes enfants Saint-Esprit il y a beaucoup de gens qui souffrent baby place où t'as quitté nzambe pas ibe passe na mango place où t'as quitté pour limbisanga c'est l'Esprit de Dieu Saint-Esprit sunga moto moko bazobunda na santé na maladie alalaka pongite parce que bazana ba lien familial ba peso mutu passe si la kate ba contrôle ka vina on nzoto pe na molimo nzambe asunga biso et l'Esprit de Dieu vous visite aussi dengali ko visiter nga na ngonga o molimo na nzambe esimba bino nzambe na lola yokila bana na imawa kaka yende mutakosunga biso asate bokata ba lien de famille te bo pikola ngo na ba prière pour te besoin lobiko bobika il y a des gens qui souffrent bato musu bazo souffre place où tate mais où na kati na ba lien famille vina wesengele pasa la pongo nzamba kela ki ote po mona pasi po bela butu moi biepozo musala te biepo okende liboso te eza mabe osala kite eza mabe wuti na ba famille na yo e wuti na ba rien grand parent na yo yango zo souffrir lelo nzamba pesi biso likabo na ekokabwa na bino botalakisa bino vérité parce wuti pe vérité utaki bolimisanga nzambe molimo na nzambe alikosizenga makasi c'est pas moi qui pleure c'est l'Esprit de Dieu nzambe alikoyokela bana yema nde balikomona pasi nzambe atiki bino te nzambe alingi bino nzambe asimbi bino na loboko yango ekolakisa bino vérité ba ono te bakangama na balien familial bozala libéré na kombo na Yesu Kristo Masia Saint-Esprit l'Esprit na yo nzambe na lola ebanda ko couvrir bana na yo ebanda ko kangola bana na yo boderacine nyonso tu wa mabeza na kati na bana nzambe boderacine yango na zela na prière nzambe kosunga bino Zamba lingi bino maingi, zamba lingi bino mingi bozali bana na ye mtakela bino lingi bino te bomona pasi, lingi bino te bo continue na ba même vie wana, zamba apambola bino na mokona lelo, zamba visiter bino na mokona lelo, na kante na soki na mokona lelo. Ona sima nzamba kotianga na motema, ona sima nzamba ko pesa ngai, na koyeba ko partager na bino bana nzambe, tikete molio mo santé protéger bino.
aboyebi vérité bokota na ma prière aboyoki vérité nzambe apesi bino aboyoki vérité tata na bino expliquer bino aboyoki vérité oyo uti na Saint Esprit bokota na ba prière selon chaque problème oyo eza nango selon chaque problème oyo eza nango soki obotaka te soki okokaka kobanda likambo moko okomisa yango na suka te soki okokaka kobomba mbongo te soki okokaka kozala na makanisi ya malamu te soki obandaka likambo osukisaka yango te soki ozali kokontinue komona pasi ezali yo te ezali barrière para na yo ezali balien familial bakataka yango te baderasinaka yango na nini na nzela na prière bosala baprière ya délivrance na explikaki délivrance nzambe moto adelivra bosenga nzambe adelivre bino ye moko mpe akoderasine yango parce que azali nzambe. Il y a seul Dieu qui peut vous sauver. Il y a seul Dieu qui peut nous délivrer. Les azali ko déraciner yango nyonso to ba malédiction mabe onoto ba sete na nanga balobaki pona biso ekokende ekozala libéré pona suka ba ebisingai bon chemin bino pe ba bon chemin na bino fungwama. Après délivrance bosenga na nzambe moko asala bino délivrance pe afungola banzela na bino na nyonso to ba oba kangamaki na masanga ba oba kangamaki na lokuta ba oba kangamaki na muyibi ba oba kangamaki na maladi ba oba kangamaki na ba échec na ba blocage nyonso to nezali ba lien familial bolo bateke nzamba abandona biso te yango wana lakisa eko révéler problème oyo ya des liens familial nzambe na lola mona bino ngai mwana mosala na nzambe na leli pona musonité na leli na kati na esprit c'est l'esprit qui a esprit leli kati na ngai yango bomoni kaka mai na miso parce que ezali koyoka pasi pona bino bana nzambe eli koyoka pasi pona ngana yo a destiné ki te ki yozala toujours na maladi a destiné te ki yozala toujours na échec a destiné te ki yozala toujours na mutu pasi omelaka masanga okangama na ba drogue okangama na esprit mabe esprit ya koboma esprit ya kosala toujours likambo ko mabe esprit ya ko créer moninga likama mabe esprit ya kokosela bato makambo esprit ya ko escroquer bato eza yo te nzambe alimbisa biso nyonso tozalaka na se na makolo na ye nzambe ayokela biso nyonso mawa toza bana na alingi biso mingi botika na malamu nzambe na lola mona bino na kosala prière. Merci Dieu le Saint-Esprit, merci Dieu le Père, merci Dieu le Fils. Saint-Esprit merci kembo zonge pana yo tata nzambe kembo zonge pana yo na o pesi na biso na mokona lelo o lakisi bana na yo o partager na bango posa ya motema na o lakisi bango vérité o bayebaki te ya ba lien familial o ba pasteur o bazanga ba serviteur o bazanga molimo santo bali koyeba ko expliquer bana nzambe te nzambe merci merci mingi na o pesa ki pona ngai pote na pesa na bana na yo nzambe na lola mona bino a déraciner ba lien familial na bino a déraciner ba lien familial ya mitu pasi ya ba maladi ya ba échec ya komela masangwa ya milangwa ya lokuta ya kimabe nyonso ta na kati na bino nzambe na lola a déraciner yango na kombo na Yesu Masia amen bye.